Chers fidèles téléspectateurs des présages HTTV Plaisir, vous avez dit parce que vous allez aider partout dans le monde. Vous allez avoir pour confiance, les lots de Kitaki. Awa na commune à Massina processus la paroisse Saint-Barthélemy pour célébrer Noël pour enfants et pas Iwapi pour les acquis coordonnés dans mon amboka espérant Mosengo. One shot. Baby. Ah, on récupère le pouvoir. Being killer on the beat. Yeah. Na sambeli, na bombeli, na kumisi tata njani, na topoli, na pamboli, na matisi tata yeswe. Eko chita tonde yakwa, kwenye succès de mes vies diable. Nzoka magambo yango, bokanisa kanisa me ya de temps. Name, nangaye, tala makambo ozali. Kile, nangaye, na tete yesindi bakangaye. Oyoki, pepele, ekoti, pepele, bondimi, pepele, esimbi, pepele, ale toke nango, pepele, ale dendise yango, pepele, ale ma, pepele, ale toke nango, pepele. Na 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 na. Besho, give me besho, baby, besho, give me besho. Na kuti banyama na game, na koti na pandi na tire baki à côté. Bolongo la kombo nanga na lista ba queen badiba baza côté. Oye binga na telema, l'esprit ya mibali na bengama, mindule na pesa na sentiment. I'm voting. Oyoki, pepele, ekoti, pepele, bondimi, pepele, esimbi, pepele, ale toke nango, pepele, ale dendise yango, pepele, ale ma, pepele, ale toke nango, pepele. Pepele, ekoti, pepele, bondimi, pepele, esimbi, pepele, ale toke nango, pepele, ale dendise yango. Kombo na ngai Sango Oscar Matingulu, nazali vicaire awa na Saint-Barthélemy. Ya liboso mpenza nalingi vraiment kotondo nzambe botondi na ndenge ya constitution mokongo lelo. Ebale na kotondo vraiment commission de jeunes. En tout cas na likanisi bazwaki
na esika te groupe na groupe bayeba kosala fete ya bango, groupe na groupe bayeba koorganize na ndenge na bango, kasi lokola lingota moko commission de jeunes elukaki eyeba kosangisa bana banso lokola te toyebi enga ya le 25 décembre enga ya mbotama ya kristo ezalaka enga ya bana tala ntina wapi commission de jeunes ezwaki likanisi ye eyeba kosangisa bana banso esika moko mpona kosala fete oyo mpona kosepela elongo na bango kolukela bango mwa kolia mwa kobina antuka nazali na esengo mingi lokola commission de jeunes ezwaki makanisi oyo na kolika te na bambula ezali koya bakokoba te na kosalaka se boye ya kosangisa bana banso ya paroisse ya biso bayeba kosala bango banso elongo mpe liboko moko lokola bana ya tata moko lokola bana ya mama moko. Mona mot de la fin na ngai ezali ya kosuete nanu bilenge na ngai banso ya Saint Barthélemy joyeux Noël et puis heureuse fête de nouvel an oyo tokokota 2023 mpe nazali kosenga na bilenge banso bayeba kozala baresponsable po te lobi ya eklese ya biso ezali na maboko ya bajeune, lobi ya mboka ya biso ezali na maboko ya bajeune. Bongo bango banso bayeba kolanda mpe ndakisa oyo ya kozala lokola liboke ya kozala lokola moto moko toyeba kozala ensemble bongo paroisse na biso ekokende liboso. Bon, lelo le 25 décembre na paroisse na biso Saint Barthélemy de célébrer nativité ya mokonzi na biso Yesu Kristu lokola fete ya Noël biso so toyebi ezalaka fete ya bana nde biso na kati ya commission de jeunes ya paroisse Saint Barthélemy ngai président Espérant Mosengo elongo na équipe na ngai toyokanaki tofete yango na bana tofete yango na bana le plus jeune ya paroisse tosala na bango fete lelo bandaki depuis ba 13h 14h tosepeli ndenge activité nyonso eleki ba prestation ya bandeko nyonso bana babini bana basali ba génie en herbe bana basali danse classique poème nyonso eleki vraiment malamu impression koki kozalaka ya joie bana bamonani ebele baye plus de 200 bana nyonso balie bana nyonso bameli bana nyonso babini vraiment toza très satisfait na activité na biso ndenge eleki. Mot de la fin na yo? Mot de la fin ezali tozali kosenga na bilenge ya Saint Barthélemy ndenge tolobaka Saint Barthélemy biso bien bilenge ya Saint Barthélemy biso bien biso bomoko tozosenga to continuer toujours na bomoko oyo atako mandat na kati ya comité ya commission de jeunes ekoki kosila na kosilisa mandat kasi bandeko bakoya na nsima to continuer na bomoko wana to continuer na lisanga mpona kosala ke jeunesse ya paroisse na biso ezala toujours likolo elala te. Komi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo ndenge nalobaki kaka tokitaki awa na paroisse Saint Barthélemy mpona koassiste na manifestation oyo ya Noël pour enfants oyo ezalaki tenu na commission des jeunes na pesi merci mingi na mwana mboka Espérant Mosengo na pesi merci mingi na balandi mingi nyonso tour ya pesage HTTV bazalaka wana mpona kosoutenir biso ngana bino tokutani likolo mizali koya boboto mabota merci.